Voilà, merci beaucoup. Voilà, il y a RTCJ, puis voilà, il y a RTZ, on a vu sur les RTZ. On va dire ça. Quand il y a des sur les numéros de la presse cartouche, il y a souvent tous accompagnés dans des samba, dans la générale, des fois, on a marqué, et Congo, on a marqué, on a pu continuer toujours pour ça. C'est pour cela, les lois, on a qui doivent être dans les awa, ils peuvent être payés au paiement. Donc, des fois, on a qui doivent être en bas, à son cordé, vraiment, interview, journaliste, et puis surtout ça, la grâce pour la général, Def, des fois, général, bonsoir. Bonsoir. Plaisir et trop, et au merci beaucoup. Voilà, ça n'a pas plus de mieux, et mieux venir c'est mon oui, na CPL pour na l'équipe qui va télé belé, mais avant na l'équipe, na les gars déjà en Banzangu, na l'équipe à côté à Quilongongo, Lufutoto, mais le roi na yawa na ngambo na les gars qui to kutana. Pour mu kileye bakina lipo 100 bino biso pe dosate. 100 biso bino pe bosate. Donc c'est ça. Voilà, et il y a fanatique na yo, au basana qui openda na tango na ipo les gars déjà awa. Na nemo au beta au pisa comme ça et mingi mboka au 97 18 kala qui bien voilà bane vraiment il y mingi mingi il y a suka ya kipese ezaki to chobeta na banza Congo oui a te to becha wa epa ya trabe mambo pe asona pe ne ko likaka voilà je na mo mutuna miki ya botuna déjà nous avons parlé donc voilà ma question pour ça la question ni kuso ya ngai ezaki outil libanda ya mboka jupe na temps kuna na libanda ya mboka petaki album bezalaki ou bien on s'ala inka pour pe majesté non na ça y ça toujours mais au moins ils sont aux libanda et que management ça ma capacité et le beta on mais connaître succès à eux et à qualité alors l'un azaki na Kenya la tambo peut pas payer belé et à partir de là Kenya na peut Paris 2 fois à Zongi ndesiko et ça que ba bengi na ya a na Kenya combien de titres combien d'albums que tu as ni balé ezaki Undertaker na Anytime. Anytime il y a un des bêtis moi minute ah ouais tout ça promotion pour tout ça moi quelque CD DVD mais la carte kuna gari kumona ba bilongi ba artiste ebele notamment papa on va tout le monde kuna tout le monde appelle susu le fombo qui c'est le scrum azalaki question ni ngana tuna est-ce que ezaki carence ba musicien na yo ya côté wana ezalaki bon to ezalaki bolingo juste na ngola kisa non ndeko na ya bana mboka non ezalaki nyonso esalama wana ezalaki na baproducteur eza nga moko te alors bamona idée na bango bazali komona nga na wana koyemba na nga mais il faut moto moko yaki na yaki accompagner nga ndomoni déjà le fongo to famille toi peut-être donc bandeko penza donc wapenda singa ekobenda na meko katana te l'air nyonso soli comme na nga ezali efazala mingi ezalaki bongo alors ya liboso tobengi le fongo papa oyo maye il y a papa autre mara papa mbati lelo moko ba mtebima dede mo passe les restaurants de bimate ko bimande siko ndena osonga kini de bimi voilà les générations il faut c'est un plaisir pour le bichot ya bozala nayo et puis merci bisusu ndemo nimiko accordé biso interview manager biso na niveau qui ça eza benda passe boyi na ba chaîne belé na ba chroniqueur belé au baza reconnu déjà mais du moins on dit biso to sala na yo interview mutuni alaki ko est-ce que bolingo ozalaki na mona ba monsieur congolais entre bino à niveau ya Tanzanie yango zo démériter ti siko dans besoin qui ça na banza ba lycée na so Congo naza le seul oyo aza na problème na mututé aza même na polémique na mututé donc bango tunde mo yebi kaka bozwa wenge mobimba d'ailleurs ko to ga déjà nazaki na kati ya wenge
l'air babandaka voyage liboso wengi asala bimanakin ngam na bisa bango toke Pointe Noire ezaka conseil yanga mais bango baki bakompagne ngai tosala bango ka ndenge tozalaka donc même tomona te mais relation eza kitoko otikali mpe président na mango bango babengaka président secret eza nini totikala mpe baningaotikali nini otikali président na mango ya bilamba secret eza nini bon omoni makambo ya bilamba euta na bakongo le mosusu bato bayebi te makambo bilamba euta na bakongo précisement na matadi ata bamusicien oyo ya kala lerka ya kala ndenge ezalaki bazali kobangaka bana matadi donc makambo ya bilamba eli makambo ya bakongo na ndenge ya bien donc ezalaki déjà mondele aye akuta bakongo bana bilamba toaka te oyo rafia o nini te bakuta mpena bafia wana matadi babeta déjà fort na port voilà merci napenda kupoze susu tuna mongo bana mpese wala na biso penza na bokebi nyonso neti olobaka nini mabe nini nano ketiketi ekele mpe toza na général def de fa awana album wana ya anytime ezaki anytime tomonaki osali makambo ya ntango mingi na kati ya time kuna osalaki na mposa orealize likambo moko boye mingongo ekowaki te tunengeni kombo na kutu naye kochange yango po ekomaki lere moto nde obebana na moto mosusu azalaki wana nga azolinga boye ye azolinga boye donc omoni eza lokola motu moko tozwaka exemple ozwi alain okoti na makambo na yo mbala moko alain balialia na kati omoni akoma na biloko omoni eti ye falia ye motu fa benga bamisio bakompagne nga or bamisio bakompagne nga moko il faut napona bango eza wedika to moto akoponanga bamusicien nga moko epuis wedika amusicien te ocomprendre donc okota na makambo na ngai te lero makambo oyemba ngam na kotala nazali na ide nabenga fali poto fali nde azalaki moto abenganga presque tous les jours naki na ide nabenga fali epuis nabengi fere ndenge nalingaki na libomo wana mais ye abengi bato oyo alingaki omonaki wana donc histoire oyo ezalaki bongo aye kobenga manda aye kobenga samchitu nde tosalaki na mais na kati ya libomo na titre moko so eza na kati elobeli so makambo ya tanya akutu nabosani ye atiaki the time is money ndenge atiaka bongo par rapport a batexte nga naki nango banzembo eloko moko ezolobela the time is money nzembo moko ya bongo ezalaki no na kati ya libomo the time is money te ezalaki te esalaka debut mais lere bango bakomi mopanzi natikaki nga mona asala makambo naye kotiango sikoyo na anytime donc moment nyonso disco obimaka kaka. Voilà, merci beaucoup le général des Fa Makambango et je t'amboula déjà bien en tout cas. Merci beaucoup na bande retour ba otala biso na RTZ ba otala biso na radio télé communautaire la joie bande otala biso na France là je pense directement à Briel Ndongala moto moko bien le général des Fa yi azar le général mikolele kyo mo ebele na ibala mboka ntango zongi ninyo yo kuti zo marché zo kanisa ozongi sa kwa nzela kuma donc ndenge olobi na banza tidi lokala kocontenir ngai te eloko moko echange na kongo ezali nga na bima kongo oyo ya viva la musique ebeta na vis-à-vis shockstar ezobeta na nini na Madison Square zaiko langalanga azobeta na Kipwanza langalanga star azobeta à côté bar alors biso big star obatongi na bar te côté nyonso tobeta kaka mais elonga na kenda na mona tikaki victoire elaki marché ya ba musicien ya chaque samedi tantôt pe vendredi siko chaque samedi on elaki viva la musique obeta sali plein ya danger mais ok ezali ko plein ok shockstar plein la ala sa ba to bossa plein mais lelo ezali souté donc lelo ba comment obeta kana le dimanche conseil on m'a dit dimanche pour konzamba pe match et à part wana ba beta la suna centre ville wana te bakoma kwa mwana mboka na lepsu shiba na bibwa lemsu wera pa betite mutu manda kwa ya tambola ka betile msusuru kenda na njili de koma bongo elo na mona changer musique ya ngwa zo konto sala ni faut nous oli ko sala ko zo musique mesika na musique po zonga le sika na ngo eso senga sikoyo biso toto ala moko bomoko omoni me kati na bakone kokuta mingi basolola kate bayoka na kate okufandisa bango mpe na pasi po misasa teti okufandisa bango na pasi po bayokana bazwakisa eloko wana ngai nde nake ezalaki tosali réunion nano ya biso après réunion wana toye nango na karibu variété epa mami ilela tosali ngo lokwa polémique tolobi bo samedi oyo
eza bato mosusu bazobanga kobeta na centre ville nde tokobetela bavictoire. Alors samedi chaque orchestre ebeta na vis-à-vis. Et donc na vis-à-vis na Kipwanza babanga donc entre Kasavubu na Kalamu. Donc tobeta wana comme ça totala nani azwa public mingi. Biso mo tokona na polémique wana aleloko na des zongi. Si on tokobeta chaque samedi oya na barne et puis pe bato bakosala ba bar pona yango. C'est ça. Voilà. Général, le DEF des FAO, nous avons mis sur la question. Ok. Merci à nous surtout que ça soit vraiment confiance. C'est Rolanda. Émission où il y a des Gossamba et puis émission il y a encore un qui soit cartouche. Et sur quand nous avons la général DEF. Général, aux ala awa, au bêta, quand tu vas tourner plein, manana qui juste belle voix dans nos arcanes. Mais tout le monde a agi sur le week-end. Comme vous l'avez dit déjà. Est-ce que vous assure que ça améliore au convaincre que ce soit qui pèse la voix oh il va envoyer bien qui def des fois donc on va casser mon souhait ça t'es chargé voix mais on va dans la image de série wana qui pèse oui la série va trabette oui donc lelo na imba difa ko le kawana yomo ngape na plus on mo pesa na ba grade ya basoda biloko tu siko to wele na ona janana bi général ngai pe général après janana yo le mbango ngape na lembi na ngambo siko le to kedaka poto na 86 l'air de l'ina songa siko na kini ben siko mtenga ko songa l'air to komi na matonge to kuti franco so so na ben baso so la ka mamo franco atuni ben boso ki na général na franco ben na général malamona kama donc comme l'air na leka na songa to benza malamoko général et bien la terre général la terre général bah c'est jeté général merci beaucoup ils ont continué question général des fois pasteur atala kayo parce que fait la ka mingi ya biloko mibale batala nano beauté aux anamo ya bakongo en plus batala na to misato beauté na yo et voix ya kitoko aux anamo en plus kolata ce que to lobike beauté ya bakongo c'est trop kolata dans mon naka pa misi musuko pa misi batama kelele pona makolata parce que mon naka le général des fois autant on a zala quitté les bandes en boka nana tikala qui représenter valablement les camo exactement tellement trop pour ngai na mona ki jibe na makolata wala mona pela ke tangai ka landeli makambo maso de près ki jibe pour na pile petit na yo ou bien pour ma peneza soko longoli ye potangela nga oyo moni tellement na tunika po yo mtoko yeba ka ndenge na yebeli yango lati de jibe non ba tout balata ba bien mais tout balata bien mais moto akangi penza temps et à se changer chaque fois donc la monnaie pédale idéologie à la dernière bien voilà question c'est ça qui au outil ouye tant ouye mbala ko ba concert utika ka groupe na yo maintenant on répète déjà depuis kala ou bien ça ka bana ba ke papa zo yamba moko to kuta na to beta ka beta voilà bien ça question na nani atuna nga ngolobi délégué Grady hier l'autre qui pas ya na NTV on a tuna nga ngo et puis basaki na Arnold Masamba batuna la même question na ngana zaki na orchestre na Kenya tuzalaki na bango kuna tito beta Zambie to beta wapi tuzalaka na bango na yeko zo concert moko na Zambie na Monique bango bazonga on dirait makamako e koma iprenga na zonga siko bango bazonga bazaka na bango na kini ngana zaka kuna l'air na ye bango bakangani sous répertoire makasi ndeto continuer kana na bango le général de Befa na série ya ba Montana Kamenga sommet des sommets ba mission bazaki belé pene na yo mais ti l'autre moni atikali proche c'est dit à quoi pour la nini nini na loba o moni ba musicien wana oyo ki ya big star to ka wana bango te to swana to koma kana to uti New York bo to zawa biso to va na New York États-Unis alors et alors les to ko beta na Suisse na Lausanne. Or que papier na biso na 10 ans et ça qui renouvelable chaque so ko mi 3 mois et si so que les sous na mboka moko do fo bi balibanda mboka o renouveler ngo si bo biso ko mbali bo so to fanda na États-Unis to yebite les to yaka na Lausanne zo ba visa mo isili biso ebeka so to sisi concert to zo New York mais les ngam na kene mo tali biso na aéroport les na aéroport abi moyo matérialité visa no isili faut que na mboka mo Berne capitale ya Suisse ba renouveler ngo alors et ça là qui est
na ke nini te na ke États-Unis te to aki na visa ya 6 mois ya Angleterre na bibolo kwa to na visa 6 mois Angleterre na kota kamba po to na visa Paris te na kota kamba moko Londres na koti Londres ba montana ba ye après ngai na Londres mais na kati na biso ezaki na problème moko ya concert moko ezaka ya Uganda concert wana ya Uganda bango basepelaki nango te ba Uganda bazo agressé biso ndeni ni toke dobetela so ba Uganda basaki lo ba liboke ngana tikala nga moko alors na bengsi sous groupe mona kineye groupe ale ya on na saki na mo tourner na betaka na ba stade ka ya Uganda à partir de moment où on va à Londres ngana sina ke siliti le leader a soutenu mais le leader a su so ba tout mo continuer na bango les batikaki na Londres on moni ba Renato baladi on yoso ba bassiste nana nina Dumer bango to batikala kuna na Makuta chanter tout ça ina mataki bango to batikala kuna donc ya monde sikoyo azaka toujours pene non même kaka lero na yaza na quartier na te abenga ngai ngana kana sakana akina Kenya mais na Paris na tikaka 45 kilos ya bilamba ayela ngambo et puis pona yeba franc euro muteli boso ayela nga euro 200 euro montana alors ngana ozo contrat mo ya Tanzanie na bengi si payer to ke obeta concert wana do tout tikale ka bande ko même na kabose et ça pour ya yete même kabosa betaka de quoi la sala ba concert va passer chaque vendredi na Mokonzi Paul Bindu ndazo beta na chaque vendredi à kokata contraté mais partout au beta otalaki ya kisantu kabosa laki moi tuna mo msuizali ba ki pessoa ba oye belé jour concert wana répertoire nini oyo eza le principe ya concert wana le jour wana donc nzembo nyonso big star beta et ko beta yango jour wana mais to ça na ba nouveauté alors biso landa mingi système saiko so beta concert abeta ka nzembo batu bayebi poto mona yango ke nzembo batu bayebi so ko beti yango akotra direct la piste mais so beti nzembo asika bandi ofanda bayoka ngo ko ba beta nzembo nini alors biso lo to ye awa to ko beta ba nzembo batu bayebi mais l'air ba kolangwa to ko tsa be asika na kati voilà général Def la permission na yo ba ima ko tala biso donc déjà quand on voit ko tala biso nzembo onga coréen de makanga plus nzembo ya amour scolaire ezaki nini ezaki chéri mo lingaka pour tant que kaboni bo aki on recruter nango ou bien ezalaki lo moko yelaki ukaka nzembo ya amour scolaire yelaki lo ndengini amour scolaire la ki to la tout ça bena pesa na réponse amour scolaire amour kutu to saka na amour scolaire te to ça pena école d'amour po eyokana penza kolega amour scolaire ni amour sala ko bena nzema déception moko yelaka yo koma non ezalaka na fille moko sous les malimières de Paris il y a ça au vivre na kala alors akendaka poto mais lokola komaka déjà sous na mobali mosusu na voye oyemba yete alors ezalaka na ba petit ka ko balanda biso yebaki na kombo Chili ndena yo masque yango na kombo ya Chili wana moyembela pena Chili na yembela kande Zulema mais sikolo kola zaki déjà marié faut la yembela ngo sikoyo Chili oyo mais le roi a même combo na bande osaka mo baksa qui kwiti infrapo yaza otanga kuna mais ça qui normalement yé voilà tu dis secret il y a amour scolaire voilà presque à la fin et pour notre tout cas est-ce que ebi kenze mona amour scolaire nani mutura biso yo Jérôme ya Vodacom obi kalinga ngo makasi voilà place ni ngona oyemba mingi o moza so oyembi ngo okanisi mbala moko fiana kina to solonga obimba ngo ya o mobimba ngo nyonso so kaka amour scolaire ti okolo bateke place ona okanisa mutu na mobimba nzembo donc nzembo wole la kate fi voilà abana ga mais vous comprendre bolingo ki pakate tela ka général alela ni mabe ketiketi ya général alela voilà général de fao mtokomi presque la suka ya point de presse okanisa ki offrir na ba ki piswa nyonso kasi mutu neza boy condition za nini andeo ka conseil soki pe moto mususu lokola edo monis to pe nani ale odika DJ Lokala a raisonner tia moke mbongo na yaji oya kobetisa yo ba condition za nini
question posenga eza na motu moko aza nene posenga moyere comme ne Guilhem Mayangi papa social alobai nanga soki esali ke motu moko alingi abetisa me akoya tokosolola na biso donc ndenge toye boye toye toza na maboko ya Alain Wedika toza na maboko ya Guilhem Mayangi toza mpe na maboko ya Vodacom na oyebi ke na masanga lelo eza primisa donc bralima bango nde motu basimbi bamakambo na biso alors ndenge toye boye toye na maboko na bango 4 bateau natangeli yo donc toza na côté production toza na Alain Wedika toza na Guilhem Mayangi et puis na côté ya basponsor toza na Vodacom et puis toza na nini na bralima et soko longoli NTV lisusu aza mpe ka sponsor na biso alors mais na kati na bango moto aochakote sur la likolo azali producteur Jipe Nzola donc ye azali mais ndenge toye awa biso tout toza liloba moko omoni soki tokutani na bino boye eza mpona Alain Wedika donc bango to bazotravaille ndenge toza boye soki tobeti concert na biso ya soki tokobeti na NTV ata coréen so balinga bongaki bobeta na baba toza prêt biso na basoda position nyonso toza nango prêt ya te prêt donc oyo nyonso omoni wana oyo Alain Wedika Guilhem Mayangi bango tu donc baproche na ngai donc bango so bayebi so likambo na ngai yango donc nalingi na bato akipesa bayebaki so Alain Wedika alobi ke defa azoya nazoya même concert ya te akobeyanga mpele biso mpona playback kaka so boyoki ye moto alobi nakoya boyoki ndenge ezalaki kala trabete lelo naza na Alain Wedika naza na Guilhem Mayangi utamboli na basede bacondition eza nini soki moto alinga somba cd akoza ndenge nini yo moko oza nango usa tokotika ngo quelque part kutu nga namoni eloko nalingi basede ezotekama na tv na bino ezotekama na tv ya bacoréen ezotekama mpe na MTV eza déjà disponible toza na ngwa voilà merci beaucoup tozalaki wana na général defa oyo topesa biso interview oyo po nazalaki nga moko tozalaki accompagné na ndeko osamba avec plaisir na bien surtout opesaka biso temps ekolanda biso merci na honorable Nelly Moumatulé une belle créature de notre pays vraiment formidable ozolanda biso merci na son excellence na Mansour dit la perfusion papa Riki na plateau qui topesa biso pe télévision oyo ezosepelisa ebana moko après monsina ebayeba biso awa mais papa ozobela bato oyo ebayina bango na topesa awa bakoki tokotiko boye te c'est important na lelo ndenge nataki bino Alain Guilhem eza na motu moko na remercier mingi musicien na ngai alaka mpe mwana mpe kaka kipese Renato même instrument tokobeta donc boya boyoka son instrument tokobeta yalobi ya ye alors na remercier mingi na remercier mpe leki na ye oyo azali Vital na remercier mpe Vital na équipe ne nyonso po bango nde baaccompagne biso partout tobeti na lofuto tokala na instrument oyo ya Renato ya Vital tobeti na mboko nini ekwelongongo premier jour kutu instrument mo tobe kuta kuna do yete yango te tobino tozo sera eloko ya kala tobe biso Vital aina instrument che tobeti le lobby soko boyoka eza so Vital. Merci beaucoup Samba. Voilà, merci beaucoup. Merci na bandeko baza na France là je passe directement Briel Ndonga la moto moko bien Noé Pacheco directement États-Unis Solange Mambi awana ki PC et excuse la bosani hier nazali na mokonzi miatezolo miatezolo tozalaki na ye donc na remercie yambainga kitoko vraiment nzambe apambola ye 1000 fois plus et puis colonel kombo papa colonel ndeko ya Guilhem Mayangi voilà yambainga kitoko merci beaucoup tokomisa biso mpenza na suka ya émission oyo nayebi ki rendez-vous nakosani te pardon naza na cameraman tokotina ekin naza na journaliste ye mpe azaka motambo ya internet donc voilà merci beaucoup na bandeko to balandaki biso na France na Belgique na États-Unis bozalaki ebele bolandaki biso merci na confiance merci na fidélité c'est par ici que tozomettre fin na émission botalaki bato ebele makasi bozalaki moko ndenge ndeko Samuel alobaka TV moko me botondaki bato ebele mpona kolanda le général des FAO merci beaucoup na confiance merci na fidélité ndeko Ribemans azalaki nsima caméra nazoprofite kopesa mbote na Briel Ndongala depuis France Noël Pacheco na États-Unis Solange Mame mama mokonzi awa na Congo Kinshasa epi Congo na kati ya Congo
Congo central et de Monize Kitan Kinzila l'anniversaire de la banque patron avec PC News TV, pourquoi pas honorable Papi Matezo, le patron RTZ, Bandeko Bazalaki, moi, Beléa, là où dit que 3 fois gérant confirmé, le président Didier Lokala, Bandeko Bazalaki, tellement bien en tout cas. Merci, Nabido Nyostou, Tokutani Mbalaoyo, et Goya la numéro 1. Merci.